Amen Bota. Amen Bota. Emilia comme Nathan Toka Toli na popa lelo et na mutana na Proverbe chapitre 2 le verset 14. Totangi na komones masia na nasala. Amen. Baoyo basepeli pona na kosala mabe bayoki esengo na mobulu na mabe. Amen Bota. Amen. Tozongeli pona boki malamu. Toli na poka lelo et na mukana na Proverbe Thomas 6. Proverbe chapitre 2 le verset 14. Totangi na komones masia na nasala. Amen. Baoyo basepeli pona kosala mabe bayoki esengo na mobulu na mabe. Amen Bota. Amen. Yawa sunga abatela pesa kimia na mutu sa disposer temps pona koya kosanjula yawa. Oui, parce que toli isa malobato conseil ya David et pas ya Salomo. Alors David azomeka kotalisa Salomo esengo nini o mutakozwa nini mutaretrouver na esengo soki akoyeba na kosala mabe pe akoyeba na préserver munoko na ye na nzela ya mabe. Amen Bota. Amen. Alors David azomeka kotalisa conseil et pas Salomo avant ye kolongwa na kasi na trône ya Israël. Alors la casse na conseil azomeka kotalisa pas Salomo ayebi na kotalisa alobi soki okozwa maloba na ngai okogarda ngo kasi na yo soki okoyeba na kotosa ezali ba précepte na ngai nde alobi sagesse ekoyeba na koya kasi na yo pe ekoyeba na kosepesa ezali mutema na yo. Amen Bota. Alobi tango sagesse ekoya kasi na yo ekosepesa mutema na yo pe alobi ezali intelligence ekoyeba na kosepesa ezali molimo na yo. Amen Bota. Alors tomona kasi na mokili toza na parent ya nzoto na parent ya molimo. Alors na kasi na parent ya nzoto ayebaka na kotalisa ezali conseil na kasi na bana ayebaka na kopesa bango conseil parce que ayebi lobi akozala te mais avenir ya bana pour que ezala malamu ezosenga na kasi na bana oyo bazopesa conseil ete bayeba na kogarder ezali parole ya parent oyo azopesa kasi na bango. Amen Bota. Alors ntango ye azopesa conseil to azotalisa bango pour que na vie ya lobi eyeba na kozala malamu pour que na vie ya lobi bayeba na kose retrouver. Alors pour que base retrouver na kasi na vie ya lobi ezosenga ete na mwana oyo apesi conseil ete ayeba na kogarder ezali parole ya parent oyo azopesa kasi na ye parce que na kasi na parole wana oyo ye azotalisa kasi na ye parole wana ekoyeba na koguide après avoir ya kolongwa to parent na ye na kasi na mokili maloba oyo atiki na kasi na ye nde ekoyeba na kopréserve ye na mabe nyonso ekokomela ye nde ekoyeba na kopréserve ye na makambo nyonso ezali na kasi na mokili parce que na kasi na conseil wana na oyo nyonso to embuscade nyonso ekobela kokomela ye akose référé na maloba oyo parent atikelaki ye na kasi na maloba wana ekobela kopesa ye intelligent to ekobela kopesa ye bososoli pour que ayeba na kotosa maloba wana pour que ayeba na kolongwa na kasi na embuscade wana. Amen Bota. Alors lelo pe mama to parent ya molimo aye à travers l'homme de Dieu les prophètes comme le Paul Dominique. Alors tant ya ye aye kotalisa ngala yo esengo ni oyo tokozwa soki tokoyeba na kosala toujours mabe pe soki tokoyeba na kopréserve monoko na biso na kasi na mabe te. Amen Bota. Amen. Tomoni pour que mutu ayeba na kose réjouir na kasi na vie ya lobi pour que mutu ayeba na kose réjouir na kasi na vie oyo aza nango ya le présent esengaka ete mutu ayeba na kolongwa na kasi na mabe. Amen Bota. Amen. Soki mutu alongwa na kasi na mabe nde akoyeba na kose réjouir na vie oyo ezali ya lobi. Alors ngana mpe tosambelaki tokendaki na kasi na biyanga nelo tokotaki na kasi na baassemblée. Alors na kasi na baassemblée wana tolandaki mpe baconseil oyo bapesaki biso. Alors na kasi na baconseil wana yebaki na kotalisa biso oyo ezalaki malamu te na baconseil wana eyebaki na komema biso na kasi na badivision na kasi na baconseil wana eyebaki na kotalisa nga na ete tose réserve te tolongwa na kasi na assemblée tozala na vie oyo ezali à part. Amen Bota. Na kasi na vie wana oyo menaki à part ezalaki vie oyo ezalaki meilleure te parce que na kasi na vie pour que mutu ase réjouir esengaka ete mutu azala na kasi na assemblée esengaka ete mutu ayeba na koyoka oyo ezali conseil ya malamu. Alors lelo conseil oyo toyei koyoka ya malamu
malamu na kasi na mokili nde eza à travers l'homme de Dieu le prophète qu'on Paul Dominique. Alors tant ya ye enseigné ngana yo nde ay kotalisa ngana yo esengo nini oyo tokozwa na kasi na mokili soki tokoyeba toujours na kodemere na kasi na mabe. Alors tant liloba eye na kasi na mokili eye pour que ese réjouir to esepesa moto na nzela ya mosuni kino na nzela ya molimo. Amen bota. Amen. Que to sepesa to sepela na nzela ya musuni na kasi na loba nzambe ndio ba kotalisa ngana ete tolongwa na kasi na mabe tozwa esengo na kasi na kosala mabe te mais toyeba na korejeter wa musika na biso mais tozala na kasi na joie ya koluka ko se réjouir na loi to précepte oyo ezali ya nzambe. Amen bota. Amen. Kasi na précepte ya nzambe ndi kotalisa ngana ete toyeba na kovandisa oyo ezali amour parce que na kasi na amour nde ya akoyeba na kodemere kasi na biso na kasi na amour nde tokoyeba na kose réjouir na vie oyo ezali ya futur. Amen bota. Amen. Vie ya futur eza kose tozobongisa yango na kasi na le présent oyo tozali. Alors na kasi na malamu oyo tokosala na le présent nde ekobena kopesa biso nzela mpona vie ya lobi mais na mabe oyo tokosala na kasi na le présent nde ekobebisa oyo ezali vie ya lobi. Alors moko na moko tant que toza na kasi na esika toye pour que vie ya lobi ezala meilleure. Alors pour que vie ya lobi ezala meilleure nde balobi to se réjouir na kasi na mabe te mais to se réjouir toujours na kasi na malamu. Amen bota. Amen. Alors comment to se réjouir na kasi na malamu soki tokosincliner litoyi na biso attentive ya koyoka parole oyo l'homme de Dieu ayelango soki tokoincliner litoyi na biso attentive mpona koyoka baprécepte oyo eye à travers l'homme de Dieu nde voilà lobi tokozala na vie oyo ezali meilleure. Alors moko na moko tanke eza na kasi na esika sala effort ya koluka kolongwa na kasi na mabe mais sala effort ya koluka kosala toujours malamu parce que na kasi na malamu nde ozobongisa avenir ya lobi na kasi na malamu nde ozobongisa avenir ya bana na yo. Amen bota. Amen. Na kasi na esika sala effort ya koluka ko respecter ezali ba précepte na yaw. Alors ba précepte na yaw et à travers l'homme de Dieu nde abi to vansa ezali amour nde na kasi na biso ete toza toujours na kasi na joie parce que na kasi na joie nde yaw akoyeba na kosepesa akoyeba na kosepela kasi na biso na kasi na patience nde tokoyeba na kobuka oyo ezali nguma ya malamu à travers l'homme de Dieu. Amen bota. Amen. Tant ya ye aza parole ya malamu oyo aye koenseigner nga na yo aza parole ya malamu oyo aye kotalisa nga na nzela. Alors nzela oyo ye aye kotalisa nga na ete toyeba na kobongisa oyo ezali chemin na biso toyeba na kobongisa oyo ezali vie ya lobi parce que vie ya lobi nde tokobongisa ngo na kasi na le présent. Alors soki na le présent tokodemire toujours na kasi na mabe eza difficile pour que tomona vie meilleure ya lobi. Amen bota. Amen. Ye aye koenseigner nga na yo nde aye kotalisa nga na yo to tracer oyo ezali chemin na biso to tracer chemin na biso na kasi na justice. Alors na kasi na justice nde babi eza na trois éléments oyo evandi na kasi na justice ya liboso balobi eza kimia. Alors tant l'homme de Dieu aye kotalisa nga na oyo ezali division te tant l'homme de Dieu aye na kasi na mokili aye kotalisa nga na oyo ezali mabete mais aye kotalisa nga na ete to tracer chemin na kasi na kimia parce que na kasi na kimia nde mutu akodécouvrir oyo ezali trésor ya malamu. Alors na kasi na justice nde babi mutu aluka a sécuriser oyo ezali entourage na ye. Amen bota. Amen. L'homme de Dieu aye na kasi na mokili nde a sécuriser tous les quatre êtres vivants oyo baza pembe na ye. Alors na kasi na nga na mpe na kasi na entourage na biso toluka ete sécurité eyeba na kovanda kasi na biso parce que na kasi na sécurité nde tokodécouvrir oyo ezali trésor ya lobi. Alors na kasi nango balobi ete toyeba na kokotisa motu nyonso na kasi na repos. Alors repos oyo eye o Christ ayaki nano na kasi na mokili nde alobi boya epai na ngai bino nyonso boza na kasi na difficulté to boza na kasi na bafardeau nde ngai nakoyeba na kopesa bino repos. Alors repos oyo ye apesi biso eza repos ya kokende kosala veye na kasi na église te. Repos oyo ye apesi biso ezali repos ya mosuni te mais aye kopesa biso repos oyo ezali ya milimo. Amen bota. Amen. Parce que molimo ya ngai na yo ezalaki na kasi na tourmentation molimo ya ngai na yo ezalaki na kasi na détresse mais à partir arrivé ya liloba na kasi na mokili nde toye kose réjouir na kasi na repos oyo ezali ya likolo. Amen bota. Amen. Na kasi na yo mpe partout yo ozotambola partout yo ozosala activité partout yo ozokende na kasi na mosala sala fort ete justice na yawe eyeba na kodemere kasi na yo pour que yawe ayeba na kozala esengo kasi na yo pour que yawe ayeba na kopesa yo oyo ezali vie meilleure ya lobi mais soki tokotambusa na kasi na injustice eza difficile pour que yawe afaire marché oyo ezali chemin na biso. Alors pour que chemin na biso ezala tracé ndi balobi tovanda na kasi na amour soki chemin na biso ezala tracé ndi balobi tolongwa na kasi na mabe toyeba toujours na kodemere na kasi na malamu parce que malamu nde eza
nzambe mabende eza sata alors tant na kasi nesika longola vie ozaki nango auparavant mais luka olata vie oye na kasi na loba à travers l'homme de Dieu parce que na kasi na vie wana eza meilleur parce que na kasi na vie wana eza eleki mais eza na kasi na mokili parce que vie wana ndi eye à travers l'homme de Dieu ndi aye kotalisa pe na kasi na ngana yo alors ngana pe oto yambi vie wana to sala pe effort ya koluka ko partager vie wana na bay onyo no bayebi vie wana te to bela ko kotisa bango na kasi na parole oye à travers l'homme de Dieu pour que yawe aye bela ko pesa biso ezali mai oya bombela biso ya lobi amen bota amen ya wala to garder toute la misala pour que yawe abatela apesa kimia amen Libota amen. Amen. Amen libota. Amen. Eze sengo pona kotal na toli. On a toli na kata proverbe aza orienté biso biloko mibale. Ezali présent, ezali futur. On a kata présent esengeli mutu akona malamu. Et futur ko réservé nde mutu akoya kobuka. Tomona présent ndenge mutu azokende na kati elanga azokata elanga nakokata elanga mutu azalaka na douleur nakokata elanga mutu azalaka na choc mais na récolte nde mutu ayokaka esengo libota amen amen nde babi parole oyo ezali lokola trésor caché oyo ebatamaki na kati na elanga message alekaki koleka sage aye komona trésor ebombamai na kati na elanga balobi yakimaki mbangu ayaki asombaki etandia mabele wana mpona kosala misala na ye me na kati ya kosala misala bosengani ezalaki kaka mpona trésor caché wana ezalaki na kati trésor wana ezali molimo libota amen amen moto alekaki mpona kosombelanga eza kriste me na kati elanga ye komona motuya ezalaki ezali molimo ndenge mopesa grandeur aye lelo make mbonge mikaka tandule eloko ye kopesa makasi po ete moto abika nde abikisa molimo parce que kozwa lelo ezali kozwa lobi ezali po manifeste esengeli molimo eyeba nde kobika ndenge mope parole oyo eye lelo parole eye lelo ezotalisa motu lobi kwa liloba eye komanifeste moto atika mabe ayeba nde kosala malamu libota amen amen nde babi na kati ya losambo liloba eza ka moke moto akotika mabe abandi kosala malamu me nini mabe oyo ezali komanifeste séparation na nzambe na kati ya mabe tomona koboma na kati ya mabe tomona koyina na kati ya mabe tomona séparation nde evandaki kati na bato jalousie lukunia nde evande na kati na bato me ntango liloba aye kosangisa bato nyonso liloba aye kokabola te me liloba aza na bosenga molimo ya motu nyonso eyeba nde kobika amen 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 libota amen nde parole oyo eye ezwi biso na kati ya kozwa biso nde baye kolakisa ete tika ete ezaleli oyo ozalaki nango liboso okontinue nango te tika ete mabe ozalaki nango liboso ekontinue te tika ete fardo ozalaki nango liboso ekontinue yango te me tika yango nde tozomona sincérité mpe ya bateme ntango moto azwi bateme aza na purification etango moto mpe aleka lipamboli eza na etape ya bateme ntango moto mpe akoti na kati ya masanzo eza na etape ya bateme me purification wana esengeli tobwakama ya kala tolata nzoto ya sika libota amen amen yango moni kriste akutana na mokomeli oyo ayebaki kolo na mibeko docteur de la loi spirituelle aye koyebisa ye katikati na yo esengeli obotama mbala mibale moto mituni alobi nakobotama mbala mibale ndenge nini me liboso ayebisaki ete esengeli otekisa biloko na yo ozwa mbongo okabola na babola abi biloko wana nasalaka yango abi esengeli otosa dimi abi nasalaka yango me ntango ye koyebisa obotama mbala mibale abi nakozonga lisu na liboma mama na ngai nabotama mbala mibale ekosimba te libota amen amen se kobotama mbala mibale esengeli changement eyeba nde kozala babi ntango moto ayembeli liloba conduite ne fo ezala différence etambo ne fo ebonga elobe ne fo ebonga
ata mutu alobi te me bato bazo comprendre aza na kati ya liloba libota amen. Amen. Nde mopesa grandeur aye oyo liloba ezalaki moke ebandi kotowa ebandi kotowa ekomi monene na kokoma monene lelo liloba eke mokili mobimba nde message ezali ete mutu ntango azalaka na libanda liloba aza na bitumba aza mikakatano ntango okomi na liloba fo changer vie ntango okomi na liloba obandi otambola selo volonté tata ntango okomi na liloba nyonso ekokomela yo fo ezala mokana tata amen. Amen. O amen libota. Amen. O ntango okomi na liloba fuko obange elongwa ntango okomi na liloba poza na assurance ata kokoso ye ata mbonge ye yo oza na kondima ete okotourne misu epa na tata pe tata akosalela yo libota amen. Amen. yango moni roi Ezekias na kati na pasi etant prophète akomi epa na yebisi ete tata alobi ozokufa babi Ezekias abongolaki elongi na ye na kati na mi atalisaki nzambe abi tata kanisa ngai na bolamu na kati na temple tata kanisa ngai na bolamu na kati na bato nazokamba kanisa ngai na bolamu na kati na mboka babi kobima na Isaya yawa yebisaki ekende na bakise 15 ans libota amen. Amen. yo mpe ezala na espoir zana kondima nyonso ekotungisa yo nyonso ekokomela yo na volonté liloba changement ekozala mpe loboko na tata ekotambola kati na yo amen. Amen. toli na mokuse yango wana komibatela komisenzela po ete yawe abatela moto nyonso libota amen. Amen. mayebi